Bonjour, bonjour na balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout. Émission na biso ya mokolo ya lelo ebandi topesi bino bambote bisika nyonso bozwami. Tosengi na bino balandi nyonso ya émission na biso ya Diaspora Debout bokota vraiment ebele lelo masolo ezali kitoko. Lelo masolo ezali ebele oyo esengi ngana ya na lumbangu na partager na bino ndenge na mesana ndenge kaka na lobaka ke soki bomoni ngai liboso ya ba TV na bino soki bomoni ngai en direct YouTube soki bomoni ngai na réseaux sociaux na bandi émission seke naza na makambo ya koloba yango wana tangu nazwaka ba information na yaka kopesa na bino bakolo mboka bakolo République démocratique du Congo. Mboka ezalaka kitoko soki bana ya mboka bazwi conscience. Mboka ebikaka pe mboka ekendaka liboso soki ba patriote pe ba nationaliste bandimi ko se sacrifier pona mboka na bango. Nde ekosala ke mboka ebika, nde ekosala ke mboka ekende liboso. Banguna babangaka soki bamoni bana mboka bakomi éveillé. Soki bamoni na kati ya mboka wana bana mboka bazali kolandela makambo ya mboka na bango nde ekosala ke munguna abanga. Banguna basepelaka tango bamonaka bana mboka bazokota na distraction, bana mboka bakoti na bango na mabina, bana mboka bakoti na bango na kati ya ndombolo nde esalaka ke banguna bazwa makasi. Kasi lelo oyo na Congo na biso tomoni peuple congolais nyonso atelemi pe peuple congolais nyonso azwi conscience esali biso elengi esali biso sentiment pe ekimisi banguna elembisi banguna pe banguna bango moko bakomi kokanga bisaka na bango pe ko récupérer mboka na biso nde eloko ya malamu pe eloko ya kitoko oyo biso ba congolais tozelaka tamulai biso ba congolais tozalaki kobelela to tombolaki mongongo na biso pona kosenga na congolais nyonso bisika azali même oza na fin fond même oza na ba village natal même oza soki wapi o baza na diaspora biso nyonso to telema pona mboka na biso nde eloko oyo ezangaki biso ba congolais. Lokola lelo oyo congolais nyonso azwi conscience. Lokola lelo oyo congolais nyonso apprendre vie na ye au sérieux pe asi kozwa komema charge na ye. Congolais andimi atika makambu nyonso oyo abandai kosala oyo ezali ko distraire ye. Congolais andimi lelo oyo alandela makambu ya mboka na ye. Congolais andimi lelo oyo abundela mboka na ye. Congolais nyonso akomi ko comprendre que esengeli asala quelque chose pona mboka na ye. Nde eloko oyo biso tolingaka, nde eloko oyo biso tozalaki kobelela, nde eloko oyo biso tozalaka kosenga. Lokola lelo oyo ekomi ekomi réalité nde eloko oyo esala ke banguna na biso lelo bakoma affaibli. Ya solo banguna bakomi kokosa na ba information ya lokuta parce que baza vraiment na donc baza vraiment na ba média ya makasi kasi ba média na bango ba okoka lisusu ko manipuler peuple congolais te. Armée numérique na bango ba communicateur na bango ba journaliste na bango botala kaka bango ba obimisa mbongo ebele pona ko financier ba chaîne internationale ndeti ba France 24 ba RFI ba TV5 ba BBC ba Air Africa ba Jeune Afrique baza ko utiliser ba chaîne moko oyo eza ba chaîne les plus suivies na monde oyo kaka po basala nini po bakosa peuple congolais kaka po ba manipuler peuple congolais kasi ezosimba susu te na nzela oyo ya ba chaîne ya YouTube na biso oyo tozosala topesa ba émission ba communicateur pour la République
ba patriote ba o bazo défendre ba lo ba vérité pour na mboka lelo ope ba komi ebele ba panzani partout na YouTube na ba chaîne na biso to sali nde esali ke peuple akomozwa ba information ya solo peuple akomi koyeba ba vérité peuple akomi ko comprendre nani aza nani peuple akomi koyeba histoire ya mboka na ye peuple akomi ko comprendre Kongo na biso ewuti wapi tokomi wapi pe tokende wapi nde lelo esali ke banguna lelo bakomi coincé Kagame azaya kolela Kagame akomi kobela mutu pasi ya chaque jour mutu ekomo beta e esengi azonga lisusu na ba hôpital ya minene po batieke biso nyonso toyebi ke basalaka opération ya mutu place basalaka opération ya mutu ekomo déranger Kagame azoyeba lisusu te aosala nini plan na ye nyonso ba stratégie na ye nyonso échoué plan ya Kagame nyonso échoué surtout mwana mwasi oyo mama na biso ndeko na biso na kombo ya Teresa Kaikwamba mwana mwasi oyo asilisi Kagame mai na makila asilisi Kagame mayele mwana mwasi oyo aza makasi na diplomatie kaka lokola président Félix ayebi koloba kaka lokola président Félix ye soki bakosaka biso ndenge Kabila akosaka biso kaza lipasa na kombo na ye nani mwana mwasi oyo nani Jeannette Kabila esimba te na lipasa ya Jeannette Kabila na Kabila Kanambe mais soki ezalaka ke toyebaka président Félix te bakosaka biso ke ye na Kaikwamba baza bamapasa tolingaki tondima po etamboli na bango façon esaleli na bango diplomatie na bango bamakasi na koloba bayebi koloba pe bayebi koexplike talaka président Félix soko afandi abandi kosolola na bino akoconvaincre bino ezala bozalaki banani ndenge moko pe na mama Teresa Kaikwamba fort na diplomatie ayebi koloba ayebi kopesa batu moral ayebi ko expliquer na façon moko azo ko expliquer il faut bo comprendre ato comprendre na kate ce qui mama Teresa Kaikwamba za ko expliquer o comprendre eza donc oyo nzambe atakati na ye mama Teresa abimisi nani Paul Kagame na poasa yango wana omoni ata bakabila basali nyonso po basauve Paul Kagame esimba su te Kabila ye nanga ye o badiaspora bazouta poto baokota na AFC esimba kaka te basali nyonso yango wana tolanda nanu déclaration ya maman na biso Watney Teresa Kaikwamba femme du moment femme sage qui bâtit les pays ndenge ka Bible lobi femme sage bâtit la maison mais ya maman Teresa Kaikwamba femme sage qui bâtit les pays donc aza parmi ceux qui te moni ba maman Denise tomoni ba maman Adel Kaimbi tomoni ba maman Judith Sumui Matuluka ba maman Teresa Kaikwamba ba maman Bazaiba batoyo bazotombola bendele ya mboka ba maman ya lokumu ba maman Mat Kasalu Tshisekedi maman ya biso nyonso maman ya mboka tolanda nanu ndenge Kaikwamba Teresa apuati Paul Kagame abimisi makambo nyonso na poasa après tokota na émission na biso tolanda nanu interview na ye. Il n'y a que le Rwanda qui prétend ne pas être présent en République démocratique du Congo.
Il y a 2 jours, au Conseil de sécurité, 15 membres du Conseil de sécurité ont dénoncé la présence du Rwanda. Il y a quelques semaines, le groupe d'experts des Nations Unies a publié un rapport accablant qui parle de plus de 4000 troupes rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Des troupes qui tuent, des troupes qui pillent nos ressources naturelles, parce que ce même rapport parle de 150 tonnes de coltan exploité et transféré vers le Rwanda de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises et exporté sur les marchés internationaux sous l'étiquette du Rwanda. Donc, vous voyez qu'il y a des preuves accablantes. Même la presse qui est sur place à Goma peut vous dire et vous dit clairement qu'il y a des forces armées rwandaises présentes. Donc, nous voyons aussi que le Rwanda, encore une fois, dans son narratif illusoire, est complètement isolé. Le monde est conscient du fait qu'il s'agit maintenant d'un conflit armé entre 2 États et pas d'un conflit armé interne. Et c'est pour cela que notre plaidoyer pousse justement pour que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, pour que ceux qui ont permis au président Kagame d'en arriver si loin le tiennent redevable. Bisonyo Sotolandi, Mama Teresa, Kaikwamba, Sokaza ko expliquer Bisonyo so, to comprendre que Ana nou mayele, pe à part maël azana sagesse, à part sagesse, aza patriote, patriotisme makila wana ezoganga kati na ye, aza wazalendo. Nde batu oyo biso to bandaka koluka, tozalaka na bango me lokola, toza banzambe te to yeba bango, nde to bandaka koluka. Me nzambe abolinga bimiseli biso bango, lelo oyo tomoni ba axe pe misala, e bandi ko salama, to bandaka komitu na pouvoir ya président Félix, ba nani oyo vraiment bako accompagner ye, po akokisa vision na ye. Président Félix ameki, to félicité pe papa na biso Lutundula, asala ki pe musala, et monana ki pe ti lelo, to sepela na ba sortie médiatique na ye, ba déclaration na ye. Mais, ba bravo pe na ba flair na Mama Teresa. Tomoni Pierrot Louard, aosala ba émission ya lokuta, pona kokosa peuple congolais. Akomi kokosela petit béton Constant Mutamba makambo ya détournement. Constant Mutamba oyo azali bengani ba réserve moko boye mise à part otozotala parmi batu oyo bakoko remplacer président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tomona ba Constant Mutamba, tomona ba Jean-Pierre Mbemba, nde bango batu tozotala banani oyo esengeli biso to pona soki président Félix asisi mandat na 2028, banani ko remplacer parmi bato ba remplacer ba Constant Mutambo baza ba espoir au total, ba Jean-Pierre Mbemba baza ba espoir au total. Sikoyo ba komu kolinga ba bebisa réputation Constant Mutamba, parce que ba comprendre que Constant Mutamba aza patriote. Normalement Constant Mutamba auti na PPRD na FCC, pardon, auti na PPRD mais auti na FCC, na classe politique ya Kabila. Na lolenge na soki totali bo tokobenga e kabiliste, mais façon ya misala na e la kisate kaza kabiliste, e la kisate kaza kabiliste, e ngelo baki azalaka na Kabila mais azalaki ya Kabila te. Constant Mutamba ti azalaka na PPRD, azalaka na ba idéologie na e, azalaki na ba idéologie, azalaki na ba maele ne po a travailler pour na mboka. Mais loko la destin ya mutu ba chanzaka ngote senga ka leka na PPRD to aleka na FCC, ndo to monaki ki aleka ki na FCC. Mais lelo oyo président Félix a pesiye makambo,
apesi charge apesi mission Constant Mutamba zo lakisa biso teke auta na PPRD to auta na FCC to mona ba ministre belé ba kosa biso na ba déclaration lokuta biso tozo soutenir président de la République biso toza na kati ya vision président de la République biso toyeto tia président de la République maboko po akokisa vision na ye mais bazaka ka ko détourner ba mbongo ya peuple bazali ko sala eloko mon côté bazako étouffer misala ya président Félix to mona misala na bango e mona na te misala na bango e mona na te o to yo kaka na bango zaka ba détournement na muyibi po na nini po baza a contact na Kabila mission o Kabila tinda ki bango bino bo kende bo kota na union sacrée biso to tika la libanda biso to tika na opposition bino bo kota na union sacrée po bo étouffer misala ya président Félix bo faire échouer na kati ya union sacrée président Félix a yambi bango malama pesi bango confiance pesi bango ba poste ti leloyo ti jengu na ti jengu et loko e salama te ba détournement na ba détournement so ok na ba ministère na bango na ba vision au président Félix a pesa ki bango na ba engagement au président Félix a pesa ki bango na misala o esengeli bango ba sala ba sala loko te mais yoka détournement yangwana ba komi ko utiliser le lo Pierrot Louara a bébi sa réputation ya Constant Mutamba o Constant Mutamba détourna ki mbongo Constant Mutamba sala ki boye to yebi tango président Félix alobaka tango toza nanu na opposition alobi soki Kabila azako kanisa ke azako infiltrer biso mais ayebaka ke biso aussi to infiltrer ti na chambre na ye bino bokanise bazalaki banani tigana ebisa bino leloyo président Félix abaki to infiltrer Kabila ti na chambre na ye est-ce que bato lokwa ba Constant Mutamba bazalaki ba infiltrer te ya président Félix premier na Kabila ah ndeko po makambo Constant Mutamba zo sala au sala musala na ye na âme na esprit na corps âme pe esprit pour na peuple pour l'intérêt ya peuple Constant Mutamba a sali déclaration à lobby justice ba fongola kesi po na Kabila oyo bato ebele bazalaka kobanga bato ebele bayebi kaka Kabila l'homme fort po na ngambu ya Kabila soko toucher Kabila oza un homme à battre po na bango nde bayebi yango wana lelo oyo ozwi Constant Mutamba ozwi ndeko Eliezer na ka ya Kabila baza ba un homme à battre Constant Mutamba po asalaki déclaration pe apesi autorisation na justice babotola biloko nyonso oyo ezali ya Kabila wana eza Constant Mutamba asali apesi autorisation na justice bafongola kesi pona bafongola kesi bafongola plainte pona Kabila siko lokola na ka ya Kabila kuna soko toucher Kabila maître na bango oza un homme à battre esengeli yoba bomayo pona bango Kabila aza lokola nzambe na bango aza lokola donc na bango Kabila aza intouchable bako toucher Kabila te mais Constant Mutamba apesi mitindo tolanda na Constant Mutamba na déclaration ya salaki après to continuer mission na biso. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a
ndeko volume eza na se invité so boyoka bosala nga sine so boyoka to boyoka te. L'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province de Nord-Kivu, dans la province du Sud-Kivu. Merci bandeko boyoki Constant Mutamba ndenge apesi autorisation bafongole Kabila bafongolela Kabila o ezali nini procès pe ba bloquer ba bien nyonso ya Kabila lelo ba bien nyonso ya Kabila ezali bloqué siko pona ko risquer ko komati na niveau oyo bandeko ezali lipate Constant Mutamba akoti vraiment na kati ya bitumbango Constant Mutamba akoti vraiment na kati ya bitumba yango ndeko Eliezer akendaki ko déposer proposition ya loi pona kolongola loi oyo eza sur protection statut ya ancien président na kati ya mboka na biso pe kolongola oyo ezali ba avantage pe ba intérêt nyonso ya ba ancien animateur ya ba institution ya mboka na biso parce que ba pesaki bango ba avantage koleka même ba animateur oyo baza en fonction ezalaka te jamais ancien président akoki koleka président en fonction na salaire na ba avantage na ba prime na makambo esalama nanu te mais a loi oyo Kabila tikaki yango wana bazobunda balingi te to changer loi balingi te basimba constitution yango wana omoni bazotambola baokota partout pona kopesa ba histoire ya lokuta kolukaka ba information ya lokuta po na kokosa peuple congolais tika ete biso to ya to expliquer na bino peuple congolais po peuple congolais à comprendre peuple congolais ayeba vérité ya makambu nyonso oyo ezoleka na kati ya mboka na biso biso nyonso toyebi ke na émission na biso nyonso ya Diaspora Debout to bandaka yango na kotombola pe konetola kombo na Yesu Kristo na émission na biso lisusu ya mokolo ya lelo toye kotombola pe konetola Jésus Christ de Nazareth di kolona nyonso parce que Jésus Christ de Nazareth yende nzambe solo pe yende nzambe ya bomoi to tomboli kombo na ye to kumisie to sanzole parce que yende azali mokondi pe mobisi na biso yende a zwaki esika na biso na ekulusu yango wana nalingi natalisa yo ndeko na ngai esengeli oyeba kolimbisaka batu oyo nyonso basala yo mabe kolimbisa banguna na yo soki olingi nzambe na likolo alimbisa yo ndenge kaka Yesu Masia atikelaka biso prière ya notre Père qui est aux cieux bisika moko alobaka pas Père pardonne nos offenses comme nous pardonner à ceux que nous offensés Bible biso ki olingi nzambe alimbisa yo yo limbisa banguna pe batu basala o mabe nde nzambe na likolo pe akolimbisa yo mais soki yo koki kolimbisa banguna na yo te oboyi kolimbisa banguna na yo yebaka to sambeli ndenge nini anto pesi ba offrande ya combien anto soutenir musala ya nzambe anto sali nini
yebaka nzambe akolimbisa yo te mpo nzambe na lola alimbisa yo esengeli ya liboso o reconnaître mabe na yo ya mibale olimbisa banguna na yo to bato basala yo mabe après osenga nzambe bolimbisi nzambe akoyeba kolimbisa yo na banza tangu kaka yo fongoli banguna no motema tangu kaka yo limbisi banguna na yo avant nanu yo kutu okende kosenga nzambe pardon nzambe pe asi alimbisi yo parce que loi ya nzambe eza linga moninga na yo ndenge omilingaka soki olingi kaka moninga na yo ndenge omilingaka okosala mabe te okolimbise na mabe oyo asali yo yango wana totomboli kombo na Yesu Kristo likolo na nyonso parce que Yesu Kristo ye nde nzambe solo pe nzambe bombo totomboli ye likolo na nyonso na monde visible pe na monde invisible eza kaka Yesu Kristo ye nde akoki ye nde abongi Yesu Kristo ye nde nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob nzambe ya Moze aidi na bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso yango wana biso nyonso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tokoti na kati ya émission na biso ya mokolo ya lelo to solola masolo ya mboka na biso bo partager vidéo ndeko soki ozali kolanda biso kotala kaka yo moko te partager vraiment vidéo po baninga mususu pe bazwa ba information to na posa ya soutien na bino bo soutenir biso soki na no s'abonner te na chaîne ya YouTube ya Diaspora Debout oyo oza kolanda émission chaîne oyo ya ba patriote chaîne oyo ya ba wazalendo chaîne oyo ya ba vrai ndeko s'abonner pour na ko soutenir biso bo partager bo like ba émission na biso pe bo commenter to na posa ya ba commentaire na bino et ko sala biso malamu mingi koleka ezali kaka ngai Anderson Balapabo leader ya Diaspora Debout o ebele pe mingi ya bato babengaka nga leader charismatique ya Diaspora ebele pe mingi ya bato babengaka nga Anderson mot premier Anderson étoile de Dieu Anderson étoile du berger Anderson étoile des lumières ezaka nga mingi pe ebele ya bato babengaka nga Anderson voyant héros ye moko nzambe papa lobana nga va avec cette force que tu as Anderson oza voyant héros mingi pe ebele ya bato babengaka nga Anderson lion indotable Anderson aigle royal Anderson aigle blanc ezaka nga na boya kangote na ndima yango po nga Anderson naza mobundeli ya mboka na nga République démocratique du Congo RDC eloko makasi nazali défenseur ya peuple na nga peuple congolais nga pe naza fier lokola naza congolais nazalaka fier na nationalité na nga yango wana esengeli na bundela mboka na nga pe na défendre bandeko na nga pe peuple na nga Anderson naza ko soutenir l'institution ya mboka na nga surtout l'institution présidentielle oyo ezokambama na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango wana na kozonga nsima te nazali ko soutenir mwana mboka na musala munene oyo azali kosala na kati ya mboka na biso musala ezali komonana tokoti na kati ya émission na biso tika natanga nanu oyo ezali message oyo ya liboso après tokokota tosolola na ba sujet ya émission na biso bakomi nini service national qui chassa sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi le service national qui est dirigé par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwika remis gratuitement 600 bacs pupitres pour ITP Ngaliema et Iti Kitambo pour permettre aux élèves d'apprendre dans les meilleures conditions. Représenté par son DICAP, le colonel Mouakou David, le service national a matérialisé la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en remettant ces bacs et pupitres fabriqués par l'ancien élégant
urbain appelé ex-Kuluna, désormais converti en bâtisseur après une formation de 2 ans à Kanyama KCC. C'est lundi 12 mai 2025. Rappelons que c'est sous instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que le patron du service national Jean-Pierre Kassongo Kabwike, représenté par son message on a outé kotanga déjà et 2 fois mobimba biso nyonso toyoki o ezali service national bakendaki kopesa 600 ban na ba école oyo ya ITP Ngaliema Iti Kitambo bapesi 600 na école moko eza likambo ya esengo na bana oyo tobengaka bakuluna lelo bakoma babatiser yo pe ozali kuluna bisika ozali yo moko kende komitika rejoindre baninga na yo ekozala malamu mingi pona yo moko pe okotravailler pona intérêt ya mboka na biso. Tokoti na kati ya émission na biso ya mokolo ya lelo oyo tolingi tosolola si liwa ya vice gouverneur ya Kivu oyo atali makambo ya finance makambo ya mbongo na ngambo ya Rwanda na ngambo ya ba M23 autaki kokufa. Nde tokobeta masolo yango na mokolo ya lelo. Tokosola lisusu si déclaration ya Moïse Katumbi alobi makambo lokuta pona mboka na biso tokosolola yango na émission na biso ya lelo. Tokosola si rencontre oyo ya Obasanjo akutanaki na Kabila na Zimbabwe, akutanaki na Nyamwisi na Afrique du Sud, akutanaki na Moïse Katumbi, akutani na groupe ya bandoki ya République, groupe ya banguna o baobundisa République, mais akutanaki susu na oya biso ndeko, oya biso famille, oya biso makila na kombo ya Teresa Kaikwamba. Basololaki nini tokosolola yango na émission na biso ya lelo. Sortie médiatique ya Nanga azangi makamba koloba. Nanga aza na maîtrise te ayebi eloko koloba te. Tokosolola yango na émission na biso ya lelo. Tokosidisa na Vital Kamerhe. Topesi bino lisusu bambote pe merci na ba soutien na bino. Tosengi kaka na bino bo soutenir biso na ko s'abonner, like, commenter pe partager o ezali lien pe ba vidéo na biso pour esala biso malamu et osala biso vraiment kitoko bo soutenir musala o toza ko sala. Tokoti na premier sujet ya émission na biso ya mokulu ya lelo oyo tolobi liwa ya vice gouverneur ya Kivu oyo ba M23 oyo Rwanda a imposaki na Kivu tangu ba kotaki na Kivu tangu Kivu ekoyaki na maboko ya ba M23 vice gouverneur oyo batiaki watali makambo ya mbongo auti kokufa. Vice gouverneur auti kokufa na ndenge nini? Première version oyo tozana yango ba yebisi biso ke vice gouverneur azalaki na esengote na ndenge Paul Kagame asundoli bango atiki bango akei ko signer oyo ezali signature na ye na makambo oyo etali pe oyo eutaki ko signame na États-Unis accord de paix oyo babengi yango. Paul Kagame ake ko signer pour na intérêt na ye pour à se protéger ye moko mais atali bango te oyo Paul Kagame akotisi bango na kati ya ere na kati ya libulu a protéger bango ta bundeli bango te netango akoma ko murmurer
ba information oyo toza na yango murmuration na ye ekomaki ti epai ya Kagame nde Kagame apesaki mot d'ordre baboma ye ipare bapoisonaki ye nde eyosala ke baye koboma ye akufaki na poison après baye obeta masasi mpona kokosa ke akufaki na masasi. On est la première version oyo toza na yango. Deuxième version ezali ke na kati ya Kivu oyo bango ba M23 bazali baza kokoka kokontrole oyo ezali Kivu mobimba te. Ba wazalendo bazali ba travailler en tenue civile ne bakutanaki na ye quelque part na faut pas donc balekaki ye donc ndeti te na kati ya Kivu kuna donc ba M23 bananga ba Rwandais bazali na insécurité pe bazobanga batambola bitambola te pe balalaka na kati ya Kivu te na butu babimaka bake olala na Rwanda na tongo nde bazongi po bazaka na kobanga bazokoka ko contrôler o ezali Kivu mobimba te o bango babengaki tolo babike eza na sous contrôle na bango. Mais toyebi ke vice gouverneur chargé ya makambo etali mbongo na groupe oyo ya M23 auti kokufa aza lisusu te ezali feti mpona biso ba congolais ba wazalendo ba patriote wa ba nationaliste. Déclaration ya Moïse Katumbi auti kosala pe ba déclaration na ye. Moïse Katumbi alobi nini tolanda oyo ezali maloba ya Moïse Katumbi oyo auti koloba après tokota na émission na biso tolanda bandeko tolanda. Il ne resterait plus aucun minerai en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a avancé Moïse Katumbi, opposant politique congolais dans l'émission sur X, financée par Elon Musk, 69 minutes. Because all the mine today, 98% have gone. There is no mine. This project of the president to say, I offered, I pledge the mine. There is no mine. It's a dream. It's a totally dream. Mais à vrai dire, est-ce le cas? Tout d'abord, de quoi parle Moïse Katumbi, porte-parole du parti d'opposition congolais Ensemble? En mars dernier, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya confirmait le projet de partenariat entre la RDC et les États-Unis, qui impliquerait un soutien sécuritaire américain aux forces congolaises dans la guerre qui oppose la RDC au M23 contre un accès aux minerais du pays. Seulement voilà, selon Moïse Katumbi, du minerai, il n'y en aurait plus. Selon les données du gouvernement congolais, les exportations de cuivre, de cobalt et de zinc, par exemple, ont pourtant doublé depuis 2020. Et sur cette carte de l'ONG Congo Mines, qui rassemble des données pour plus de transparence dans le secteur extractif, on peut voir des gisements et permis d'exploitation particulièrement nombreux dans le sud-est du pays. Beaucoup d'entre eux sont autorisés jusqu'en 2040. Il faut savoir aussi que les réserves congolaises en minerais sont pour la plupart non exploitées. La Banque mondiale estime leur valeur à 24 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est 9 fois le PIB de l'Afrique en 2024. Donc non, la République démocratique du Congo n'est pas en manque de minerais. Son sous-sol, d'une richesse unique, est par ailleurs au cœur de la guerre à l'est de son territoire, qui a lieu depuis des décennies. Biso nyonso touti kolanda lokuta ya Moïse tellement baccord oyo to signé na États-Unis bazotia 500 000 milliards pour na 15 ans na mboka na biso na 500 000 milliards wana bango moko bakotonga banzela bango moko bakotongela biso ba ville ya sika
bango moko ba otongela biso ba hôpital ya minene ba kotongela biso ba école to mona musala o ba américain ba osala pe ba investisseur baza koya ko s'investir na kati ya mboka na biso to signer ba accord na États-Unis basuika na ba accord te mais États-Unis ba ko parrainer biso lisusu na ko benga tous les pays oyo elingi eya esigner na biso ba accord pona minere ya mboka na biso États-Unis et ko assurer sécurité na bango États-Unis bako assurer protection ya ba bien na bango ya ba mbongo na bango ya biloko na bango nyonso nde omoni États-Unis bako aider biso pona lutte contre la corruption pona ba miyibi nyonso ba osakana siko na mbongo ya Congo toyebisi bino ke boko kangama suka na bino ekomi bokomi dia na suka boyebaka biliaki bino bikoki yango wana bomoni ba Moïse Katumbi ba Kabila ba Ambongo ba Seniko ba osala nyonso ba accord o esala mate po ba yebi ke biliaki bango bikoki nde Moïse Katumbi ake osala ba déclaration ya lokuta oyo ke 90% ya minéré na mboka na biso ezaka déjà utilisé za susu te to za na minéré te ba chinois basi sa minéré nyonso nzoka États-Unis ba yebi République démocratique du Congo malamu pe ezana ba minéré ebele koleka oyo basi basalela oyo nanu basalela te ezana no réserve ezana no amsa mabele ezopola nanu kutu basimba yango te ne basalela yango te toza na 26 provinces si 26 provinces toza au moins na 22 à 23 provinces oyo ezana ba minéré tala oyo mususu bautaki ko découvrir na Congo central na oyo mususu bautaki ko découvrir na Grand Kassai ba minéré oyo kutu eza exploité te soki toke na ba oyo eza na ba este kuna à part ba or ba cuivre mususu bautaki ko découvrir nanu kutu basaleli yango te ba mabanga oyo ezopela moto nanu kutu ba exploité yango te bandeko pétrole kutu nanu basaleli yango te sikasiko Moïse a sa la déclaration eza kobanga Moïse alingi a défendre que Rwanda soki ba obundisa biso eza pona minéré te po Congo eza so na minéré te minéré sila Rwanda ba obundisa biso te bitumbale za biso moko entre biso na biso nde to obunda Rwanda bayaka kaka pona koluka ba AFDLR mais bayaka te pona kobundisa biso pona koboma biso to pona kopier o ezali richesse ya mboka na biso nde Moïse alinga aloba nzoka ba américain bazana ba information nyonso bayebi makambu nyonso yango wana bauti ko benga na Moïse na États-Unis kuna Moïse lelo oyo aza na Europe bisika oyo atie base na ye ezalaki na États-Unis basingaki na ye a bima zomona échec pona bato oyo batamite mamabe na musala oyo bazosala pona koluka kokwesa mboka pona koluka kozongisa mboka sima nzoka ba accord oyo États-Unis na RDC soki lelo mona Kagame mutu ezoswaye soki omona lelo Kagame alinga bela liboma azangi kimia eza pona ba accord oyo Kagame aluki a changé a senga les États-Unis ba pesa ye ba immigrant ye ayamba ba immigrant oyo bazangi ba place na États-Unis za ba place minene o kutuna ba salela te bakoki pe kotonga pe kotia ba immigrant kotia ba réfugié Rwanda lokola échoua ke simba kite na Angleterre aki osenga na États-Unis pour a gagner ka confiance ya ba américain pour ba kanga été nzoka union européen ba pesi message ba lobby batu nyonso ba participer na massacre na République démocratique du Congo na pillage ya République démocratique du Congo esengeli bazala arrêter esengeli balandela bango bakanga bango nyonso wana epesa Paul Kagame mutu pasi Paul Kagame azangi kimia yango wana toomona
Moïse Katumbi bakendaki koluka oyo ezali Obasanjo pour Obasanjo à convaincre président Félix pour président Félix andima kosala dialogue pour na dialogue wana tokende na transition ya 2 ans to ya 3 ans balobi que na transition wana président Félix yende akozala président mais na élection akozala candidat. Mon idée na bango balingi batika président Félix azala président na transition. Na transition soki toke na élection président Félix lokola otikali président akotikala kopesa candidature te pour ye nde batikaki ye en tant que président akamba transition. Omoni nde idée na bango nde président Félix atindaki oya biso ndeko oya biso makila ministre affaires étrangères Mama Teresa Kaikwamba bakutanaki na ancien président ya Nigeria Obasanjo nde o Mama Teresa atalisaki Obasanjo ba vérité nyonso pona kolakisa Obasanjo ke dialogue obo senga eza constitutionnel te na mboka na biso to ana crise te na mboka na biso toza na crise te dialogue ezalaka soki mboka ezali na kati ya crise nde bakendaka na dialogue biso élection elekaki malamu élection elekaki malamu makambo nyonso elekaki malamu toza nde agressé na Rwanda aza ko agressé biso nde yango tozokende na niveau ya kosilisa agression. Rwanda a retiré ba troupe na ye biso toza na problème te parce que to utaki ko inviter classe politique mobima baya na consultation bango baboyaki sikoyo bazosenga dialogue o bango bazosenga ezali ya nini pona intérêt nini tokene na transition pona nini parce que pouvoir o eza lelo eza pouvoir oyo peuple congolais a votaki yango. Donc moyen tokende na ba élection to moyen tokende na transition ezate batika pouvoir o a travailler ti na suka ya mandat na ye tokokende na ba élection oyo ekozala élection moko libre pe transparent que les meilleurs gagnent. Nde Obasanjo asili mayele Obasanjo azangaki eloko ya koloba parce que Mama Teresa Kaikwamba atalisaki Obasanjo vérité. Moi vidéo ndambu ya raconte ya Moïse Katumbi na Obasanjo yangoyo bolanda botala ozomona Salomo Akadela Moïse Katumbi Obasanjo yewana na représentant moko ya États-Unis ya communauté internationale azalaki wana omoni Obasanjo yewana omoni Moïse kaka toujours lokola ye akomaka te bakomelaka ye nde mutu na ye azalaki kokomela ye ndenge bamesana kokomela ye. Donc Obasanjo akutanaki na Kabila na Zimbabwe baye kokutana na Nyamwisi na Afrique du Sud nde akendaki bakutani na Moïse Katumbi entre bekiri na bango ya ba rebelle ya ba traître pe ba infiltré baza même idée tokende na transition tokende na dialogue mais Mama Teresa nde muto ayaki kokata makambo pona kozongisa oyo ezali Obasanjo na nzela pe kolakisa ye vérité que tozokende na
tozokende na élection na 2028 makambo ya dialogue na transition ezate mais toza na souci ya unité union nationale ya coalition nationale wana ezali souci ya président Félix aosala nyonso mpona kosangisa bakongolais nyonso oyo baolinga mboka batravaille mpona intérêt mboka président Félix aza maboko ya kofungwama mpe motema ezali polele mpona kosolola to koyamba oyo ezali bakongolais nyonso. Likambo ya kokamwa Assemblée nationale ya République démocratique du Congo bazali ko soutenir miyibi. Assemblée nationale ya mboka na biso République démocratique du Congo. Assemblée nationale bakomi ko se protéger entre bango na bango. Donc yiba na yo tonga na yo na kati ya mboka. Wana idéologie ya Assemblée nationale ya Kamere bandeko bolanda déclaration oyo ezana mawa na pasi pona Assemblée nationale ya Kamere oyo Kamere vraiment aza ya bisote po na makambo oyo bauti koloba na kati ya Assemblée nationale tokoki ko accepter ngote pe tokoki kondima yangote yangwana na yoki sabino balandi ya émission na biso boyoka nanu ba déclaration oyo après to continuer émission na biso boyoka. Il a parlé de l'ancien premier ministre. Tout en gouvernant le pays, il a modernisé chez lui. Mais si nous faisons la liste des premiers ministres depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'Équateur et les Bandundu battent les records. S'ils avaient en même temps construit chez eux, le Congo serait... Est-ce que quelqu'un serait mécontent? Mais les mêmes ont des châteaux en Europe. Alors donc, ne rions pas, ce sont des choses sérieuses. Quand on vous responsabilise, pensez d'abord aux partenaires, au pays et tout le reste. Merci beaucoup. J'apprécie pleinement l'intervention de notre collègue de tout à l'heure. Il a fait allusion à mon passage à la primature. Je voudrais juste apporter un élément d'appréciation. Parce que nous sommes suivis, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Je crois qu'il n'a pas bien apprécié l'analyse globale et globalisante de cette intervention. Parce qu'il a dit qu'il s'agit de l'argent volé. Mais c'est grave. C'est grave, chers amis. Nous sommes députés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chers amis, nous sommes devant l'hémicycle et quand nous prenons la parole, nous devons mesurer les propos de ce que nous disons. Je suis le seul Premier ministre jusqu'à présent qui ait écrit une lettre à l'inspecteur général des finances, qui est de l'opposition, pour qu'on puisse enquêter sur toute ma gestion de 7 ans comme directeur général du BCECO, de 26 mois comme ministre des Finances et de 4 ans et 9 mois comme Premier ministre. Je n'ai jamais eu un document qui est venu pour dire que j'ai détourné de l'argent. Et vous le savez, le dossier Bukangaronzo, c'était un dossier politique parce qu'il n'y a eu aucun détournement. Mais si les dossiers a circulé à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation, dans n'importe quel cours. Mais alors, s'il vous plaît, cher collègue Matata, oui, je me rappelle que ce n'est pas honorable Dengo qui a dit que l'argent de voleur. voilà. C'est dans la salle que quelqu'un a crié. Mais voilà. Donc la motion n'avait pas de raison d'être. Et voilà. Nous avons dans la salle ici un Premier ministre, Matata pour ne pas les citer, un aéroport Pempanef, une université moderne où les enfants vont aller à l'école sans habits, vous trouvez tout là-bas. L'argent volé, mais pour investir au Congo. L'argent volé pour investir au Congo. L'argent volé pour investir au Congo. Yoka Parlement va comment protéger
bayiba po ba protéger po ba tonga na Congo boyiba mais bo tonga na Congo au parlement ndenge ni yoka ye président le biba suivre balanda makambo oyo zoba oyo azoloba bozoyo pasi pe mawa na Assemblée nationale ya boye Assemblée nationale bakomi autoriser boyiba me botonga na Congo yango na balingi ko livrer matata mponyo te Kamere a osala défi na justice parce que Assemblée nationale ba protéger ba député le quoi baza na immunité moyen justice kanga bango ezate ndeko Eliezer aza na raison ya kolobaki député ko kolinga mwasi ya batu moyen ba kanga ezate po aza na immunité eza makamba soni pona mboka na biso bakomoloba yiba metonga na kati ya Congo matata ponyo zo répondre justice na kati ya Assemblée nationale qui est dossier ya Bukanga Lonzo eza dossier politique eza détournement te ya yiba kité ezali faux dossier au monde donc eza makambo ya pasi pe makambo ya soni pona mboka na biso yango na Vital Kamerhe esengeli kaka alongwa parce que Vital Kamerhe aza ya biso te bandeko tokomi na suka émission tomoni bisika tozali mwinda ezali vraiment te eza na problème moya ba pelisa ba éclairage ezate tokati émission na biso awa toko continuer soki minde peli toko sala émission mosusu soki epeli te toko kutana kaka na mokolo ya lobi po tosolola na basujet mosusu oyo tolobelaki mais to expliquer yango te nzambe apambola bino na soutien na bino nyonso tokutani na mbala nsima merci beaucoup bye.